Bouyei malamu na Sarah, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sarah Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, tope tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sarah Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso li benga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sarah Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sarah ya Bank Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activele yo Sarah. Sarah, Bank na biso et longo na biso bipai binso. Afriland First Bank, the pack. Très bien. Mbote na bino balandi nyonso ya bosolo na politique officielle misa elingala ya poko ya lelo ebandi. Ndenge na lobaka misa elingala eleki misa ya français eleki misa ya latin pamba te awa même biso lokola ngabo naza mutu abandundu nga naza ndenge pena ndenge biso baboti biso ngai po bato nso ayebaka te nga naza mutu abandundu nga naza lokola kota tata toza bato abagata kota mama toza bangole napesi bino mbote bandeko nyonso bazolanda nga na bandundu boza na mbandaka boza na mbujimai boza pe na loja napesi bino mbote nazoliki ete tokolekisa bangonga malamu tomilengele malamu nzambi toyebi mokolo te bosolo na politique informer, instruire et divertir deux fois aussi c'est très important mais vous informer en temps réel c'est notre devoir sacré et on le fait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi Nangonga ya 11h et puis 19h comme d'habitude tous au salaire. Les journalistes n'ont pas d'amis comme ça les alikama. Nous continuons à vous informer. Demain on aura un débat ouvert avec 4 personnes au total. Je pense que tout ça comme d'habitude ndenge bolingaka. Ba information ezali ebele ba o ezako évoluer par rapport à la situation dans les entreprises. État des droits au fatia yelaki. To oyo Etienne Tshisekedi alobaka utakala oyo pe ba congolais belé balingaki to komi na état des droits yango siko mais peut-être effectivité na ba place monsieur ezo sala maté solo ya état des droits ezako yokana maintenant no penze comité pambate même na niveau ya ba parquet problème eza munene na niveau ya tribunal ba problème ezali na niveau ya ba poste à police ta ba commune ba problème pe ezali kanyaka ezali nano trafic d'influence ezali nano phénomène parapluie ezanano ezana bato mususu ti lelo bazonyo kwama moto azali na droit azana ba document ya eloko songolo lopango to likambo boye mais azokwa ko jouir na ba droit na été pambate bato bazana pouvoir bazana parcelle à pouvoir ba pekisi moto wana ami kotisa na esengo ne loko yo ezo revenir de plein droit yango moni mikolo ba dossier za mo ebele je pense que Sonas peut souffrir il faut vendredi na ça l'édition moko spéciale na Sonas il faut na ça la Sonas en direct pas batte kuna pe moi problème est komi makasi ba problème na ba entreprise ta on azolo ba ke muku na zaki na raison na ko lo ba ke muku na banda ko lo ba ngambo ya sous-traitance ndenge ba individu ba sous-traiter l'état besika o l'état sengela zwa misolo et komi na maboko ya bateau l'état komi ko dépendre na ba société privée bangonde bazo percevoir mbongo et puis na retour ba pesi l'état oyo bango ba sepeli mingi l'état zo zo muke bango baza ko zo ebele boyoki likambo gambela ndenge ministre intérieur provincial ya ville ya Kinshasa akamati penza marché ya wenze likambo esengela ki bana mboka basala marché a gagner nango te ake ko pesa individu azwa 80% mais l'état ka batobe 20% biloko yo swane zo sala pasi nazo yamba pona bino eko sala bino pasi mais dans la choix les alliés biso tozande la voix sans voix ndeko Antoine Kizenga et si akufi moli monepe mana kimia kasi mama Kizenga
Moi, si y a fait Antoine Kizenga, bae ko dénoncer ba problème moko ezali awa na boyi ko tia commentaire na ligi bino moko bolanda bandeko ya palu na pesi bino mbote Adelph Muzitu na pesi yo mbote bandeko nyonso ya palu fungola matoyi justice nyonso bolanda likambo posoki nga la lobby ko komote alingi bato te tete ngaite nga naza magicien te pona yeba les gens m'amènent des dossiers mais avant cela je vais d'abord vous lire quelques informations. Il y a pourquoi elle est là. RDC. Les ministres de la Santé lancent les projets de lutte contre la malnutrition chronique dans les Kwango. 75e Assemblée générale de l'ONU. Félix Tshisekedi s'exprime ce soir par vidéoconférence. Report du voyage de Tshisekedi à Goma. Jekmen Chabani remercie la population du Nord Kivu pour l'engagement affiché. Denise Nyakeru octroie 100 000 $ pour la tenue du congrès de l'UNPC prévu du 5 au 7 octobre prochain. Réforme électorale. Lutundula accuse Mabunda de bloquer sa proposition de loi. Bourse d'études, on va terminer. L'Univers Group Service confirme la tenue du test pour ce dimanche 27 septembre à 9 h à la Téné de la Gombe. Bana Oignon so basomba ki ba billet pour participer à la bourse, concours à bourse dimanche. Ils ont maintenu na 9 h juste à Téné de la Gombe. Bo komi wana ozana ticket na yo olati masque. Port ya masque est obligatoire pour participer na concours wana. Na yango wana toza koyamba. Ndeko Roger Lufuto azali congolais aluki ngai mingi nazaki na Katanga na zongi akangi nga na bilamba kotika ngai te mwana na moto kotika ngai te mwana na moto kabi ndeko likambo ezali te oza congolais soki bosenge ezali na kopesa nzela. Ndeko Roger Lufuto mbote na yo mbote mbote sango mbala liboso ozolenga na bosolo na politique. Pourquoi d'abord oponi choix ya koya kaka na bosolo na politique? Bon, choix wana vraiment eza choix moko ya malamu tolandaka bosolo mingi. Vraiment, sincèrement, il faut le dire. Même na musala, il y a des fois tokimaka na pause. Ok, quelque part, oye ba invité nini o baza na plateau. Même ba maman mususu azo lamba na cuisine mais a tché téléphone et pembeni azo landa bosolo na politique en direct. C'est-à-dire aux gens de fierté en Europe, pourquoi pas dans le monde, yango na pona kolega. Très bien, merci beaucoup. Alors très rapidement, na lingi toko tamana na vif ya sujet parce que mangamba ko lobeza mo ebele. Lelo yé na lisolo moko lobi que yo ozali victime. C'est-à-dire, aux gens la droit na yo, mozo ko akota na ngote parce que ba pomba ba pekisi yo au jour na ba droit na yo. Yo na mwasi ya Antoine Kizenga o ya tika biso, to lobi ke moli monepe manakimia. Bozo wela nini? Problème ni noza nango na mwasi ya Antoine Kizenga. Loba yango na bobimba. En fait, et bandi le loté. Tozo wele la côté sauf que a escroqué ngai. Na lobi na yo ki bien te. Tozo wele la côté yende a escroqué ngai. Yo qualifié que maman mwasi ya Kizenga a escroqué ngai na qualifié yango te. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Kizenga zali icône baza parmi ba héros na mboko. Koloba mwasi ya Kizenga Antoine moli monezo pe manakimia qui a escroqué yo c'est que ozali ozo peser makambo yo zoloba. Oui oui. A escroqué yo. A escroqué ngai préféré que nazana na mandat d'amener oyo instructeur à dossier a commis motif escroquerie. Très bien. Tokei expliquer biso sikoyo escroquerie ngo sala mindenge. Et bandi na 2017. Na confié mutuka na ngai na gérant ya mama Kizenga. Yo zaka na mutuka. Na ye na mutuka na France. Outi na France. Na tche carrosserie. Et ça li 2 voyages. Dernier voyage et ketika biloko ya seni na masimani ba avant l'élection.
troisième voyage eke ba Congo na autorisation na ngai te na gérant on atikelaki motuka na lobi niet e ko sala yo vanda na poto nga na vanda na poto wana na zongi naza na France naza na région parisienne na ezui mutuka na bombi na ami na nga oyo aza gérant ya mama Kizenga chargé ya élevage na ye mwana ya ndako. Après quelques semaines namoni ke fallait na teka yango na proposé masa wana ke client rota na 13e rue a kotala mutuka na puisque alingaka yango tango nazobenga client camarade wana boyi oyo aza gérant ya mama Kizenga alobi non mama sepeli na mutuka oyo mingi eza 4 et 6 fois 6 et kangamaka te ekotaka partout naza na photo nango bongo nango limisa yo outi poto oye na mutuka na yo ocheka ose mutuka ngo yaki nango na neni kana 2017 non na 2017 na juillet nde oye na mutuka na yo oui tango oye nango yo zongi to zao otikalaki ato zonga na sali nango 2 voyages na zongi na France na confiango na cousin na ngai cousin na yo oui obobotami na bango libota obobotami na bango na yebise ke mutuka oyo soki kosala kaka na kati ya Kinshasa mais a santé te ke nango ba Congo yendo otikaki lokwa gérant oui très bien tango azongi nango na Kinshasa na lobi non lokola yo za famille soki otikala nango za malamu te na pesa ngo na ami d'enfance mtotokola ensemble bombelanga mutuka oyo ozana lupango place otekaka ekota na lupango na banda kufuta $50 par le mois. Et ekosala nini dans 3 semaines na bengi na bina zoteka yango na zotinda client aboyi non mama sepela mutuka wasi amonaki yango il fallait wana amina yo wana amina o tikaki gérant o aza gérant ya mama Kizenga très bien mwana ya ndako a passé nga maman na téléphone de se mettre d'accord na prix et à l'époque le patriarche est malade à Belgique tango azongi ba mami na Ngaliema so na Gombe tango to sona maman lobi papa si les 30 000 mikolo matata poni a bloqué mbongo tozana mbongo te 40 000 tozora na mois ezo lisusu awate pour papa na bino balongoli awaza na Ngaliema ababanozo $40,000 le mois le mois na droit na ye lokola na droit na ye alors na prix oya 30 000 na préféré plus 15 000 en liquide et les autres 15 000 tu vas exploiter mon exonération naza na exonération awa ekufaka pamba nga na monaki yango opportunité c'est-à-dire nga naza importateur tant nazo importer ke mutu apesi nga opportunité ya bongo na kokoboya yango te zela mbongo lundi mais pesa nga mutu ke bando travailler comme ezalaki gérant na ye tozosolola na monoko mboka na kikongo te me na kipende na mama na téléphone ah mama za mopende yo nga pe mopende to tiko moko et nazo rappeler que na bandi au contribuer na palu na âge ya 12 ans et j'ai des preuves ah vous avez membre ya palu et ça automatique donc nazeli mbongo 1 mois 2 mois na ozo mbongo te mutu on a tikela mikanda tant on a pesi mama mutuka et sali ba voyage ayibisi nga papa nazo teka mapango ezo teka mate pesa nga mikanda pona tracasserie ana tondana teka mapango na tindela mbongo na bengi ami oyo azali na mikanda apesi mama mikanda et ami wana aza mutu musuta aza mwana ya ndako donc mwana ya papa makina o atonga yeni pepe na 11e rue 2 fois secrétaire permanent ya palu ba pesi mama mikanda à un moment donné na moni ke bazuli nga ba esukrokenga na yebisi ami wana ba restituer nga mutuka so ba loki mbongo ekoki ba pesi nde na pesi bango ami wana se déplacer tina bouma et pas mama Kizenga place na zamba kuna na château oui côté Bembezali voilà maman yambi na dimanche maman Roger lobi restituer mutuka lokolo za prête na mbongo te tango ko mbongo apesa mutuka maman lobi boza bana na ko sala lokwana te mutuka travailler déjà yebisa papa Roger azela mais na wana to sololaka en plusieurs fois na téléphone même na parquet na senga ki réquisition d'information puisque na kendaki na Orange balobi ke be écoute wana ezali depuis 2017 ti lelo to ko fournir yango mais magistrat boy nde na zeli mbongo 9 mois mbongo ezali te tango na ye après 9 mois il fallait qu'on a comme ça ami on a tikela mutuka potoye ba ma pesa mbongo ou pas to zuye to ene ne pe crime mais pas ya colonel Lazou ti lelo aza en fonction avant d'ici aza commandant ya police criminelle oui la commissariat provincial avant d'ici gérant maman na mabele boy na tapi na ye gérant na bimisi acte de vente moko boy na signature ya maman bache $11,000 maman a signé gérant a signé colonel Lazou lobi pour aller pour tobenga maman
a éclairci biso aya témoigner pour te libérer. Ba bengi maman na téléphone, nga na pesi numéro en tant que ma cliente parce qu'on parlait beaucoup au téléphone. Colonel Lazo bengi maman. Maman ebisi ko benga nga lisusu te. A katelier téléphone. Ba tindi biso na cour d'appel à Gombe. Magistrat NSD ba insi na bango wana a convoqué maman a tindi le premier mandat de comparution. Tozana Yves Awa. Na ba PV na nyonso solo bakayim to soma moto ko pesa mbongo te maman est-ce que ko ya bossa la confrontation entre Yona Yves na Roger maman lobi na ko ya te wana mwasi ya kisenga na ko ya te magistrat on a zali na zapela numéro na téléphone premier mandat de comparution deuxième troisième abi papa moyena tinda mandat da mener zali te talara papa azali na pouvoir actuel ça ne passera pas j'étais obligé de rentrer en France je suis rentré. Malheureusement, maman a payé avocat na Mbongo. Bon, Mbongo te, wana na évité. Mais on sait comment ça se passe au Congo. Avocat na eza osé kuindama. Ake ko assister gérant maman na tribunal. Ba bimisi garçon wana ba quitté na tribunal. Ba ebisi garçon na zongi selanga mutuka. Tango ba quitté ye na ye ko zonga na 2019. Na kei kozwa jugement na cour d'appel à Gombe na memi na cour de cassation. Ba premier âge ba étudier dossier ba monique non tu as raison il fallait mutuka emona na to ba nani asomba yango peza ya nani. Na démarche nous avons réclamé 15 000 etikalaga. Non na réclamé 30 000. Otikala ko appelle le côté. Attends $1 na zo te na salle déjà 4 fois j'ai dépensé plus de $10,000 na procédure. Procureur Kabang Numbi a instruit le dossier na police criminelle, police judiciaire. Balobi, le coup là, maman Zako Boya. Oyo, procureur Kabang Numbi a aussi la police judiciaire. Bakanga mutuka na batu bazana pour identifier propriétaire la mutuka. Saisie objet hein? La saisie du véhicule marque Renault AC Mat matriculé 5778 AX01. Monsieur le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise chargé de la police judiciaire à Kinshasa, monsieur le commissaire général adjoint, sous les couverts de la présente, je vous transmets pour investigation et rapport à mes faire une copie conforme de la lettre numéro 281/CAB ML MCD 037-2019 du 11 juin 2019, m'adressée par maître Nestor Mafi, en rapport avec l'objet repris en marche, il y a urgence pour procureur général Flori Kabangelumbi. Oui. Alors, en 2019, Toluki, Moutuka, na garçon, na tikala Moutuka, monanité. J'étais obligé de rentrer dans un père de famille. Tant on a zongi, en janvier, le 3 janvier, on a banni ko bomba na flat pendant 2 mois, na recherche. Tu ko chama boko na garçon, na police judiciaire, je crois le 15 février. 2019. 2018, 2019 na zonga qui to joué. Tu ko joué na février 2019. Non. 2020. 2020. Février. 2020. C'est-à-dire avant ton confinement. Oui. Voilà garçon ni. Gérant à maman qui zèle. Gérant au Kangi Saraliboso. Oh, la Kangi Saraliboso. Oh, batikala ko libérer l'absence là. Oui. Voilà. Bazuye po la kisamu tuka ezawa pi baye ba kolo la yango na somba yango. To yene na police na casier judiciaire. AG azaki na dossier na parquet général après la cour de cassation. Abengi inspecteur ou azaki inspecteur de dossier capitaine Ali. Abengi na parquet général a yebisiye ozana deux possibilités. Soit obenga mama aya, soit auditionner na ndaku na ye. To ponaki option auditionner na ndaku. Capitaine Ali se déplacer na ba élément na tina ndaku ya Kizenga. To komi na ndaku ya Kizenga balobi mama azate akei na gungu na bité nga naza mutu ya gungu na biki mama za kuna te mama za na ndaku na ju téléphone na pesi OPJ bengai azana ndaku ba bengi mama lobi na bimaki na kotinda avocat na ngai to zali ko obligé to zonga to pesa rapport tant ba pesi rapport ba zui Yves o aza gérant na ye tina parquet général près de cour de cassation ba lobi bo kende na 4e rue et pas ya PG qui soula abenga mama bo ça la confrontation pour identifier le vrai acheteur parce que jusque là tozo yebate maman sombaki ou pas to komi na 4e rue PG qui sous la dossier appelé sango na AG deal
na sengi na premier âge ngaki na sali 2 mois ya kobomba na pona kanga muto na zana mutuka na port ya Matadi ya boma. Est-ce que possibilité zana ke bimisa mutuka ana tanda ba convoquer maman tu as la confrontation bien oui comme tozo superficie dossier a on a parquet général après cour de cassation to tini en 4e ri mutu mo roningisa makambo azalité yo kende ba convoquer maman boya pour sa confrontation na kei na boma na bimisi mutuka na na dépensé que $8,000. Au sali combien de temps? Na sala ki 4 jours. Mutuka na bimisa ki yango na $8,000 eza 8 fois 4. Na yebite soki mutu amemi mutuka na mboka oyo afuti douane eza délit, je ne sais pas. Tant na zongi AG deal abimisi Yves Lobinga na komi lelo atindaki na pe convocation te malgré nyonso avocat nanga senga ki basala. C'est-à-dire maman n'a pas été invitée na 4e nuit comme prévu. Elle a envoyé encore son avocat, un certain Moïse, qui est dans le même bureau avec monsieur Ozé Kouindama, babimisi sous Yves. Pour la 2e fois. Pour la 2e fois. Na yé na cour de cassation et pas ya mutazo superviseur de dossier na expliqué yé dossier non et ko le kaboyete. Très bien. Qui muto 9 mois. Tozuye. Totinde babimisi abengi PG Kisula. Abenga ka eta pesinga carte na ye atinge pa na expliqué dossier bisi a jeudi benga maman kizenga aya. Nde maman aya kana parquet. Ah, PG Kisula réussit quand même. A réussi ko benga maman aya tina parquet. C'est là nazoya. Kisula oyo makaba kamera zaka yete. Kisula oyo. Mutu alimeto so ba bengi yo eza passé à rater mutu alimeto. So ka convocation alimeté tuna so babika Kisula. Ah! Ezo kwa na gombe so ba lobi bunduki. Baza batu baza kobangisa mwanda. Makamango eza mwa pasi. La police a uti kotia maboko. Oyebi ke banditisme mikolo e matindelo na Kinshasa. Kuluna normal. Kuluna ekomi penza mode de vie ya bato soko tambolo zomi tuna na za wapi. Est-ce que kozonge la opération liko feza likanisi ya mabe? Naibite ngana zomi tuna kaka. Est-ce que kozonge la opération likofi eza likanisi ya mabe? Tolelaki biso nyonso awote opération likofi respecter droits humains te mais ba kuluno bazo kata batu machette. Mikolo ba infirmier nde baza ba victime. Lobi na commune na Kinshasa infirmier moko awuti musala zozonga. Ba kamati machette ba beti ye na mutu. Ba bio ba kanisa ke général. Infirmier aza na tenue ba généraux ndenge nini. Ba beti ye lichette na mutu. Tala bilenge. Soko la ndeli bango mutu a 30 ans na kati ya zate. Bango ne soba na mike. Tala bilongi. Bango ne soba na mike. Bango ne soba na mike. Ba misu ba présenter l'examen d'état. Ba misu ba zozela. Tala. Bo kanisa loko ba cousin. Mais mutu la mutu na famille. Mais loko ba zoli ya formol. Ba zo meladi amba place moko bilongi kokani. Tala. O kanisa loko ba cousin. Mususu kuta azo expliquer. Mususu azo expliquer. Pression l'accès à la noire. Mususu azo expliquer. Et ça passe. Général Elande, Nani attaqué machette. Chido. Est-ce que vous reconnaissez le attaqué machette? Chido. Bozala qui au nombre de combien? Il y a une équipe na site. Aside na butu. Aside événement na ebela batutu baza bazakité. Il y a une sami saki Daniel. Et encore. Oui. Badi Samaton. Oui. Il y a 4. On va que ça événement. Yo zala quitté. Nga zaki nga ko na munoko na yemoko. Mama jolo nganje. Oui. Nalo baba club da katie na mutuka ngeza ye. Akati machette na mutu. Général da goyo yo kata ye abzo wali cheta katie. Pa akati ye. Yo zala ki wana. Yo bité ça ki docteur. Wa bana. Azaki docteur, yo zala ki wana. Kana bika akati général. Akati général orga akati docteur. Docteur ba dino ça. Voilà. OK. Awa Elande. Na batu oyo. Ekiri na yo ezawa bimisa d'abord ekiri na yo. Non, na batu nyonso tokangi lelo. Bimisela ngai ekiri na yo kaka. Lobake na mikolo na bana mike tout le monde. Yo ko bomba mutu wao. Ba mususu bazana kati tozo trienda mundamu. Mutu nyonso yanke sala nini? Bimisa ye. Bimisa batu nyonso wao. Nazo yebate na kuluna toko suka wapi. La police limitée par de moyens bazoko akosa musala te parce que ba moyens pesante. Police wana za la problème ba jeep. Otali jeep a police ezotambola otali niveau ya fumée o mituni yo moko o eza diruto ezaka mutuka. Police yemo kaza na ba problème. Au-delà ya ba problème ya mituka.
likambo ya charroi police aza nango même soki bakuluna kolanda bango na butu basouciate lelo okende bazokata moto a quelque part ya souciate okende koinforme na souciate bazoyebi biso alobi nazaka nga moko moyen nakende eza te policier moto ayebi biso nazaka nga moko moyen kokende ya te baza mpe limité policier azotuna bi bagarso bakoteli bino baza na machette baza combien donc yo ozwa te ya kokalikile na effectif ya bato bazotuna marka munduki oyo bato bakoteli bino donc yo fo yekola na oyeba marka munduki baye kotalela bino population a abandonné na tristesse wana na capitale et bon on a este kozala ndenge les gens souffrent insécurité leki bato bazotika na bilongi ya kokata na maboko ya kokata na kuluna bino bato boza na parquet police azokanga bato atindi bango na parquet bozo bimisa bato bokeote selon le droit parce qu'il n'y a pas de témoins il n'y a pas de plaignant on ne sait pas garder bocheli en français monene 2 jours na parquet bobimisi bato la police a le même problème ce sont les mêmes gens les mêmes petits garçons au bazo opérer dans même mode opératoire police a sala musala zokanga bango mais à un certain niveau na parquet bozo tika bango mais bolingi musala ngo ekene ndenge nini ekene ndenge nini kulu nazo séparation bakangia kene na prison akuta na ba master ni ba mona na kala tanga zokota ba master ya mikolo bela bia na yeti na tika bino meya yo santé ça va ba osolo kwa mutauti voyage nzoka uti libanda tokomo banga kotambola na kisasa tozo banga kulune leki police bozwa mesure est-ce que opération liko fezalaki malamu te waranga nazo mituna très bien au lobby finalement babengi maman est na 4e rue toké maman est na 4e rue avant ça oui na lekaina na ba négociation avant même naya na bengaka oncle Florentin Kage aza na 16e rue aza noko ya maman noko ya maman Kizenga aza parmi bato ba bien placé na limité aza na 6e rue kolo parc Africa oyo eza na la ville ce qui village fini ba benga pour la médiation na mona bato ebele ya palu ba papa makina na kenda Lugi Kizenga va kufa même na parquet jour maman c'est sous mandat d'amena yaki batulokola ba fumu pa ba muzito malheureusement na mona été puisque Steve qui va ta jour wana ibsenga ke amona ki yango ezalaki peut-être pour que mona ye vraiment na mona ki ba kasi ke belé ya palu pour na ko expliquer bango dossier oyo bango nyonso bayebi bango nyonso eza lokola mwana ya ndako me bozo étouffé puisque palu c'est nous biso to bandi ko contribuer na palu na âge à 12 ans. Na 12 ans déjà ont continué na palu na 91 heures mbutamuto akati ici Brazzaville aya bese mabela revendre na limité basali Komasol on a bandi contribuer na âge à 12 ans yango ne ba ko melela nga sous son exonération est-ce que c'est normal nde sikoyo maman est na 4e rue tant comme na 4e rue basali confrontation na AGD pendant 4 heures du temps là j'ai compris que c'est la maman qui a acheté les camions ayebisinga ke porter plainte pour to kangaye après son bon c'est là ba déclaration ou asena ba PV na porter plainte mais plainte on est memelanga ngambo maman ba bengi aboyi koya basali le mandat d'amener toke ko kangaye na ndako na ye na bengi colonel bienvenu ayedenga atininga na colonel Augustin na nsele ba pesinga major ya police ya Paul kazi judiciaire ozakuna ba pesi mandat d'amener toke kanga maman toko me pa maman abatami na ndako aboyi kobima moi c'est à patriarche abatami na palais azobenga libanda abengi oncle na ye Florentin Kage na 11e rue abengi honorable Faso Mushigo abandi kobenga bato mwana tela ye okanga ngao nde oncle Florentin Kage abenga wi Roger Longwa kuna mama abengi biso yaka to négocier andimi ko pesolar na ye pa ya oncle Florentin Kage na 16e rue ayaminga pembe na piscine na ye maman atindi 2 personnes mwana ne ya mwasi mona mwana mobali to fani tout trop table non maman ndimi ko peso mbongo babengi un opérateur économique mobo na kombo ya KKM Maker abi comme on dépensait combien de on a loué une voiture $100 motivation bambi la $100 basu $200 à pesinga na enveloppe ça la calme to aussi ça dossier na kei na vandi na zela $30,000 oyo bakocha $15,000
KKM 15 000 francs te kage mama pesa bango mikanda moko boye ya ba concession moko boye soit le pango po baya so ba teki yango bango ba récupérer mais mayo bonda azalaka te wana azalaki te wana bazana na mbutu na parce que mayo bazaki pe muto papa mayo bona kulutu ko je me rappelle mayo beaucoup me fois na mebinga nde ko sala ke 3 jours après na ozela mbongo na ndako mama ena parquet na avocat na ye sous mandat d'amener tango akoti ngatang nazo kota na 13h ba inspecteur judiciaire ba yebinga déjà o dika o ba melai ba bisinga azana état d'arrestation ba biso des gens a obima souta o chola or et l'oroté de 9h à 16h mutozo ko pesa instruction na bureau ya cabinet ya magistrat oncle na Florentin Kage bo libérer o petit na biso to lukana nkaro wana to ko chaela mais nazolo bango jasim et salemaka pamba ka wana te et c'est répéta a j'ai dit la lobby bon le lobby bongo boluka car Roger zala calme ba olokelo lar mama azongi na cour de cassation na ebisi bango tala mama zoleka na remercier AGMAC ndenga geraki dossier tilelo abenga PG ayebisi makambo wana ekoleka bongo te yo moko zwa dossier wana PG qui sous la zui dossier yé moko abengi maman tous se trouver le bosso à PG na jour rendez-vous ngai Florentin Kage na AGD pour tout ça la confrontation et mes PG muto soma muto kazate oh noko na ye ayebi makambo te PG auditionné biso 3 lobité boyela nga maman jour suivant maman kizenga aye mais chose grave nazo se retrouver sur na noko na ye oh, il y a grand prêtre alimenté. Maman a toujours protégé. Age qui sous la zone maman mutu keza wapi. Maman zolia munoko eza ba faire politique bana bazo tinda bango. Na expliquer age ba fait. Mutozo zo parole na place à maman. Ezali Florentin Kage waza noko na ye. Ayebisi PG qui sous la boye, PG qui sous la place azali na salier yo. PG o le kinabiso, pesa biso quelques semaines, tout le monde wana, tu pesa yembongo. PG qui sous la chabo, il a pesi bino 3 semaines. Bon luka, mutuka bo pesa yembongo na. Na yipsi PG. Na sina teka mutuka ça fait 3 ans. Ba bo luka ngo wapi? Soki bonga, est-ce que va porter plainte par la police? PG qui sous la yipsinga. Na pesi bino 3 semaines, Roger zala calme, na 3 semaines, ba luka mutuka ngone bazoloba. Ba ko pesa yembongo. Florentin Kage asengi na PG basale la bango mikanda ko mutuka. Ye moko azwi mbongo Florentin Kage wana kaya mama kizenga ba pesi mbongo epai ya inspecteur judiciaire pour que luka mutuka un certain monsieur l'abbé azawana ba pesi mbongo ba pesi ba moyen ake luka mutuka pongana c'est la 3 semaines makamona zolo ba PG kisula yebi yango banda ba kenda bazonga te PG kisula pe alongwe na ye et ko salaki nasuki comment moto un individu ko pesa ka ordre na parquet nde to zeli susu ba ibisinga ike pozo mbongo pe facile lukana no moto ateka moto ka pozo mona na te malgré ba mimisaye très bien qui quitte ijofa masimani dona tamboli na ba moto partout pona ko lukai na so mbongo po soko sali 30 ans na poto ba ba kutona 20 000 bo na banque ozama kasi ya 30 ans j'ai dit. Hein. Tu as fait 30 ans euros. Non, moi j'ai fait 10 ans. Bah, mélange économie à 10 ans. Mais dans 10 ans, on a pas quand économie, on est difficile. Et là, on a 5 euros silicate. On a mis dans kanda, on a payé lingolela, kolela te. La vie des fois, bah, monsieur, bah, supporter kanda te, kolela. Hein, kocha kanda te. Tant que je explique aux amis monteurs. Pour micro yo, on a lélé la kiawa, chibola lélé la kiawa. Il y en a kolingate olela. Il faut éviter. Joël Kadé parle là quand on a micro. Des fois, Kanda et l'Elisaka. Ça va, on va revenir tout à l'heure pour continuer, avant de terminer. Marché Gambela. Marché Gambela, ministre provincial et intérieur, il y a Ville à Kinshasa. Tant on a yoki makambo na wenze na yoki pasi. Na yoki pasi. Administrateur, bazako luka makanisneni bakoko bongisa wenze.
moi vision à Mouké Zali. Tomeki ko interroger bato wenze Ethiopie rebu sport bato ba lobby. Boyoka Sony, boyoka Sony. Ndengene ni ba individu bazolinga ba affaiblir l'état pour ba intérêt na bango moko. Likambo commission des obomamboka. Ministre intérieur provincial. Ba lobby yonde muto autorisé loko. Suivant en image ce reportage à Bosolo la politique officielle toza Kozonga pour la dernière partie avant de prendre maître Raphaël Kibuka Oyo a lancé des travaux d'assainissement lelo bazali ko longo la basalite nyoso na bakanivo na matete pombola ndenge ko betawa toyebi milelo ya batu biloko l'état ko sala zo kokate ba député ba komi na charge na bango batu musu ba liemanga mais mine sali batu musu ngai en image et puis on se retrouve après. La décision du ministre provincial de l'Intérieur de la ville de Kinshasa, M. Leka, de confier la gestion du marché Gambela à un privé, en l'occurrence la société Yetu, ne semble pas être bien accueillie dans le fief des vendeurs et vendeuses du marché Gambela, étant donné que cette société gagnerait 80% au détriment de l'État congolais qui empocherait que 20%. En quoi ces vendeurs et vendeuses, l'actuel administrateur du marché Gambela fait bien son travail, étant donné que depuis son arrivée, le marché qui jadis était dans un état de délabrement très avancé est rénové en si peu de temps. À l'actif de l'actuel administrateur, plusieurs pavillons sont rénovés, d'autres nouvellement construits, 10 toilettes installées et le tout sur fonds propres de l'administration du marché Gambela. Administrateur John Polesha, donc tozana yao, soko tali, ndenge okota kinande tozali awa, mon place tozali awa. Nous sommes à salon, et zala ki boyete, bati kaye, to continue na ye, asala musala ya marché mobimba. Isa mabete, mabete. Pour tu habites bateau baroya, baroya ça na bango, oui, qu'on les caille, mais oh biso toujours mon anan dans un premier temps. Oh John Paul Chazo ça là, yangwana biso toujours se pele na yango, et zala bongo, to continuer na yango, to me mango tina suka. Musala oh basali ba administrateur du marché. Bango batu basali musala. Quand même to kotika bango basala marché zali pona ba commerçant. Avant ça la musala il faut que de kokuta na na population soki bandini yango nde osali tango bayoki kaka ke balingi baya kosala elingai kopesa lokola pitopali na kati ya wenza mam nyonso ezaka bonimbo privatiser bokosaka bamoya français oyo bapartenaire bazoya en tout cas mpona biso Gambela so bapartenaire baoya en tout cas batikela biso administrateur baya na mbongo bapesa administrateur toboyi bapartenaire eloko compliqué biso eza bapartenaire wana bafondaka bango baza bapartenaire mo fondé mutu mo aza boendeko ne aza ministre bakosi biso bapartenaire nzwande eloko cop net monsieur Hassan moi mamwe compliqué ça. Notons que le vendeur du marché Gambela demande aux autorités de réhabiliter d'abord les différents acteurs qui entourent ces marchés. Très bien, ndeko Roger, tozo ke malé menasuka. Finalement, ti siko zuna mutuka na yote. Nazui mutuka te pe nazui mbongo te. Dossier tango ba changer procureur PG Yasikaye to ke komona ye azui dossier apesi magistrat Ndes. Magistrat Ndes o azui dossier cette fois ici. Asalika même chose. Maman a protégé. Maman soki aye nga nazo samba na avocat ya maman. Confrontation et pas un magistrat basala rango accusé na plaignant. Mais yangaye ekomi maman kolobate avocat na ende muto azoloba. Et chose grave. Maman lobité oyo avocat lobby yango nde bako signer na suka PV maman signer lokola yimto alobaki. Ça passe. Passe. Nde na bandaki kosala ba ko tourner komona ba autorité ya mboka. Namoni bato ebele et lelo nazo informé que nazaki pas bâtonnier national pour ko dénoncer makambo wana ya avocat wana. Malgré menacer nga na retourner na justice mais au moins na komaki. Avocat onan. Ose kuindama. Oh, il y a un avocat mère. Avocat ya maman. Puisque dernière négociation et tu que échoué semaine passée. Ba bengi nga na négociation. To sangani pas ya oncle Florentin Kage, avocat, ngai opérateur économique wana on alba IKKM na un décoiement sur la famille. Ba yebisinga ko to ba sirenga tout que c'est bon makambo esimbi maman ndimi azo pesa mikanda boye mais
batindenga message kuto eza wake négociation échoué mais courage na stade tozana ngolelo yo zoluka mikanda to zoluka mbongo nga nazoluka mbongo nateka motuka ya 3 ans na 3 ans oyo nasa déjà 4 voyages lelo na bimi lokola commander d'argent na bimi lokola mangeant nasalaki ba recherche nyonso pona kota en contact na structure ya ba diaspora oyo eza na maison civile ya chef de l'état na moni bato ebele honorable Jekoko Mulumba na tokutana 2 fois ayebisi na za occupé to kosola makambo wana nakutani na commandant Mupepe l'a expliqué situation wana na sans sa médiation mais malheureusement apesa nga conseil wana na garder ngo ngai na komaki tina niveau que na cité de l'eau ya na porte ya président de la République puisque tango ya na Europe avant de s'arabiso na basal a 5 bino ba diaspora ebele venez investir dans votre pays nabi mais comment nga na kokoma mandia na mboko balobi na ko senga mbongo il faut makambo yo ayeba yango ba mama na keru to mafana sa tobetre maboko nga na importer na yepo na investir na mboka nanga bazomela ngai na moi pe mutu ameli yo donc état de droit est compliqué nga mutu ameli yo selon yo mama kizenga est-ce que nazo kosa est-ce que instructeur a dossier bateau ba la loi soit commis motif ezali escroquerie ezanga na salem mais ça n'est pas ya major saint azali azana quand même nde ko kende na kei ko telema na cité de l'OIA na porte ya présidence place ba conseiller ba kotaka na komi perdu il faut na telemisa mutu moko na salier conseiller ya président son excellence Ndumbi ozanga na téléphone 2 fois bisenga ko edenga okutanisanga na conseil juridique ya chef de l'état malheureusement na sali yangote nazali donc ko telema na telemi wana ne okutapena mu conseil mususu o ayokelenga mawa atindinga na ministre ya défense chargé ya ba en tout cas je maîtrise pas bien c'est combattant ministre délégué voilà c'est ouais na koma ekuna malheureusement c'est un voyage na kutana cordon asinginga ba lever copie na mema puisque bata la problème oyo mais souci ezala ki akokota a contact na responsable ya maison civile ya chef de l'état structure wana ezali censé akoyede ba diaspora o to benga biso social pa na biso tadinga za diaspora tant na mboka oyo justice il faut protéger nga soki protéger nga te social et protéger ngai mais mutu oyo ko faciliter ngai na koma wana azate à chaque fois eza boye tantôt boye yango na lobaki il fallait na loba très bien donc mama kizenga a escroqué yo oui azio mutu kama mikano lobaki exonération tikala komona ngote na tikala komona ngote pe na memaki su mutu kate po na zena mutu kamongo ya jipine na dépôt tango yebisinga makambo na mona avantage année passée na yaki na ngona te yango sudwa na matadi na 40,000 bongo oyo kende ko zwa tango babenga ezali naza ko tenga na confinement et somba mité na sali sango déjà des voyages malheureusement naza toujours à l'air je suis à malamu te na telimisi yango en attendant na sisa makambo oyo na tala situation yango za ndenge nini donc ba escroquer yo na mboka na yo moko na mboka na nga moko ndenge naza boye kutu ba masebele lelo ne ba otala nga ba pesinga tort puisque ebele ba yarate moi chez moi j'ai 2 véhicules on a gardé à camarade moko abanga royal mboka na moko mais lelo a eu raison donc eza makambo moko vraiment ezo sala passe surtout na diaspora comme on a que état de droit lelo ezo compliqué ngai awa pendant que biso nde tozalaki ko sepela tango e bandi et on était fiers ba benganga yaka c'est bon mais je crois bien que bami konsi ba oyo kanga ba ozulanga solution likambo et surtout PG au batie sika la 4e rue déjà lobby na omona na 9h pour banana sali réquisition première réquisition ba boya changer un magistrat maman ça très influente ah wana sali mususu banana sali il y a 2 semaines na yeba magistrat na sali demande de lever copie pour na zongo problème lobby na kuta na PG na expliquer dossier oyo bazo senga lever de copie et pas ya bâtonnier national basenga lever de copie na coordonnateur ya ministre basenga lever copie et pas ya honorable Laurent Rombo Fumani oyo abenga même maman kizenga mais atindi faire avocat na yepo avocat décidé asenga pe lever copie de lobby na ozala na 4e rue ba pesanga ba papier wana avant na peso maloba suka po monsieur komi na suka ndenge na lobaki quand l'état commis démissionnaire
ba individu ba komi ko telema pona opesa makasi na l'état musala ya député ezaki musala ya kolobela peuple mais pas si eleki tellement mingi même ba député ngo ba komi pe ko nyokwama ba député ngo pe bazo souffrir parce que à cause de moi 3000 5000 dollars mais et tout le coup ya bato ye fois en charge ba leki ebele Raphaël Kibuka a lancé opération d'assainissement lelo ezalaki na tongo pendant que mbula eza ko beta pamba te mbulo so ebandi makasi to yebani na kisasa ya kokufa bakokufa biloko kokende banda ko kubukana il faut la politique de prévention ndenge na lobby moto mususu alia manga mino zo sala bato mususu ngai côté l'état ko quitter et comme charge à individu en image makambo assainissement leki na tongo na matete toza kozonga poto des annoncer. Dans le cadre d'assainir le milieu de vie de sa base du Moamba, le député national Raphaël Kibuka a dans la matinée de ce mardi 22 septembre procédé au lancement de travaux de curage des caniveaux et d'assainissement des coins et recoins de sa circonscription électorale. Cet élu du mouvement de libération du Congo MLC en sigle a lancé des travaux au quartier Batende, plus précisément au tronçon qui divise la commune de Matete à celle de Kisenso. Raphaël Kibuka a par cette occasion sensibilisé les jeunes à se mettre au travail en vue de rendre propre leur milieu de vie. Élu du peuple, on a élu à Moamba, Mabele Nanga ezali Awa, Matete, ezali Lemba, ezali Kisenso, ezali Limete, ezali Ngaba. Comme l'on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. J'ai pensé qu'au épaulé ba action ya Mokonzi Nabiso ya commune, Kulutu Antolo Ngange, azalo boko moko azo sala musala mais musala il est tellement mingi que le boko na moko ekokate. Étant élu, je me suis résolu à mobiliser jeunesse pour la prise en charge et insalubrité au tozali ko vivre na kati ya mboka na biso. Boyebi ke Matete zali commune la mieux urbanisée ya ville à Kinshasa. Mais depuis un temps ebani ko régressé. Infrastructure na biso ezalaki motif ya fierté na biso ebani ko beba. Pourquoi? Parce que entretien zalité tellement que Bosoto et Koli n'a interpellé ba jeune nyonso ya 32 quartiers to benga ngo communément quartier mais zali ba localité na biso n'a interpellé bango to zali ko composer ba brigade quartier par quartier ba brigade wana mosala ngo ekozala ko curé ba caniveau ba égout ko bimisa Bosoto wana biso to ko tia matériel ba engin ba mituka comme ba pelle et ko longola ba salité to meka ko sala expérience ya ko vider ba égout nyonso ya Matete. Présent aux côtés de l'honorable Raphaël Kibuka, le bourgmestre de la commune de Matete n'a pas manqué de manifester sa gratitude à l'égard de cet élu du peuple. Nazali vraiment motomoro comblé aujourd'hui parce que la beti ba porte partout. Na bosa na kite que nazali na oya ngai moko mwana ya Matete azali awa yepe moto liboso andimi iyo alobi aya ko accompagner biso na makambo ya assainissement oyo sala. De leur côté, les habitants de ces deux communes respectives ont remercié l'honorable Raphaël Kibuka car, disent-ils, il n'a jamais abandonné ses électeurs. Na sepeli mingi na musala papa Kibuka sali po na Matete. Na sepeli po ndenge zawana sa ye na Matete mawa mingi papa. Merci Nzambe apesa ye vraiment makasi lisusu apakse ya ebele a évolué. Signalons que ces travaux d'assainissement se poursuivront dans toutes les autres communes qui comptent. Très bien, merci. Monsieur Gentini Ngobila, gouverneur ya ville Kisasa, boni basango ya Kinbopeto. Na yoka ngo soute. Etigala na ngoka les parents de Lukeni. Boni basango ya Kinbopeto. Ezalaki yero bobimisi ba biloko lobio Kinshasa Bopeto tozo kombola. Tala bourgmestre aza pembe na député. Kinbopeto etigala ekenda lisolo babeta la lisute. Lilo komi na ba mwindo na moni bocheli biso na boulevard. Na betelio maboko pona kwa isaki tonga na moni. Mais place tozo zela yo. Eza boulevard Lumumba, tozelo na Wileri, tozelo na Kisensu na Delapé, tozelo na Ipen, po Kisasa ezaka gombete, gombo mingi eza ba Libanais eza ya bisote. Ya biso tikali na monoko, mais ba Libanais soto silisi émission tozongi na ndako te. Lobi na tongo to yana luponga ba Libanais, po bango ne bato basombi nyonso. Bango ne bato bazotonga partout, ba Congolais so babandi kotonga, komba ebandi, expatrié ndazo tonga malamu. Congolais moumbu na mboka na ye. Nous souffrons avec une richesse à côté. Tokomi na suka, olobi boni.
nini esengeli l'état sala. Bon, sango ngai na lingaki na rappeler assistance. Maintenant que tu as dénoncé, on lobby awa clair que moi ça kizenga nde moto a escroqué yo. Basi moi si ya ndeko kizenga o ya kufi déjà kulutu patriarche to pesi mbote azap na koko na biso to pesi pe libota mbambote. Mais na famille soki boyebi likambo ngana zo senga bino. Mama kizenga bino ba AGC pusani. Ça dit ata ba bomi yote la mort elle est naturelle au kende kaka na ba joyo. Au fur et à mesure bozo kola il faut ma baisser là. Ce qui réellement makambo de kwa lobi za solo. Ce qui ça mutuka $30,000 na nyoso gagner na sima papa. Eza mbongo chaka na poche likolo, hein? Vutula mbongo nandi. Vutula mbongo nandi kote mama. Vutula mbongo nandi. Hein? Vutula na kikongo za bongo. Vutula mbongo nandi. Pesa mbongo nandi. Kala biso batabando ndoyo. Pesa mbongo nandi. Papa, il a commis pas dans poto comme na. Oui, nazo rappelé monsieur Paul Sapo, wazaki président de la fédération de droits de l'homme Afrique centrale. To kutana na yena hôtel Converge na porte de Mayo na Paris. Jour en moto zaki tout autour de table na président Guinée-Bissau. Na expliquer que dossier oyo. Ayebisa ngai ke comment na Congo na gomema dossier na yo tina mesa ya président de la République. Na repeso avocat à fédération ya droits de l'homme. Yango na ngena na ce message wana ye bakenaza awa. Très bien. Naza na tina ya soutien na ye. Message na ngai ezokende susu na président de la République. Na Paris, président Louagi Sall na Aubervilliers, message fort, ezalaki venez investir votre place au Congo. Et nazo rappelé les sous na Goma, c'est na Nord Kivu, je ne maîtrise pas la ville, aloba na manana nga na créer quelques millionnaires congolais. Mais ba millionnaires na ngoba ko telikolo te ezabiso. Donc promesse nae eza lokola ezo compliqué biso. Maman Denise azalaki présente. Je crois que baza ba même race sociale na ba maman Kizenga, ba maman Olive Lembe, ba maman Marthe. Na kene tie pas maman Marthe. Ba yambinga e pas accordé, ba fani singa na terrasse. Na bi ça ne va pas. Boyebi sa maman pe sanga mbongo na ngai. Oui, bah ça a eu quelque chose, mais avant ça quitter, maman a voyagé qui. Dans c'est le roi vient na biso ba notable ya grand bandundu ba vio be minaku ba deo indulu mais batale na makambo yo parce que ça ne va pas ngala ko commenter mandia na Kinshasa pe ba avocat azolo ke malamu na senga maman mbongo menazo ko cela. Je n'ai jamais vu quelqu'un quitter en Europe venir demander l'argent na muto a éviter et ça les maté tomola na maboka c'est aussi ça régime tomola na maboka na tout le monde. Ndeko Roger uti ko bisanga wa ke question za na mingi te uti ko balanga iki oyaka na mutuka na yo na 2017 tango yena ngo awa osalaki na mwa ba voyage otikaki na responsabilité na mutu o azalaki gérant et pas ya mama nde mutu wana ayebisaki yo ke koteka mutuka na mutu musu te mama sepeli nango eke na kati ya kosepela wana boyokanaki na 30,000 mais maman opesa 15,000 na maboko musu 15,000 kosalela mikanda na exonération ezali boye te. Oui. Pe oyebisi ngai ke nsima koyoka na makambo wana nyonso banda wana ti lelo ata 1 franc ozwa te mikanda wana mpo osalela yango te boye te. Oui. Pe oyebisi ngai ke mama aza escroc mwasi ya kizenga aza escroc nde olobi. Mais na lobi yango puisque bakomi yango na structure ya dossier ezanga moto na lobi yango te eza moto ayebi mobeko moto alobi yango. Mwasi ya kizenga aza escroc mpe ayibi yo $30,000 nde makambo olobi. Mais ça na mikanda o confirmer yango na confirmer yango po eza écrit na mikanda très bien nga mna lobi yango te mais ezali moto ayebi mobeko moto a signifier yango. Très bien, merci beaucoup. Blanc plus blanc que neige, blanc plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Ndenge nini okoloba kolingaka nzambe momozala na yo ozolinga ye te. Ndenge nini oloba nzambe ayoka losambo no menyongo oza nango ya bato bandeko ya palu soki ya solo makambo ndeko alobi ndenge azoconfirme abengi mama aza escroc boyebi ke kizenga azali patriarche monene nakolinga to cracher na mémoire ya kizenga te boluka mama bafuta mbongo ya ndeko $30,000 eza mbongo bato batiaka na poche ya likolo mama
pesa mbongo nandi vutula mbongo ya ndeko nange vutula mbongo soko zongisi mbongo ekozala malamu kimia na mabota na bino tokutani lobby pour le même plaisir et le même travail. Bouyei malamu na Sarah, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sarah Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, tope tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sarah Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso libenga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sarah Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sarah ya Bank Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activele yo Sarah. Sarah, Bank na biso et longo na biso bipai binso. Afriland First Bank. To everyone under the sound of my voice, I want to remind you that God loves you, that God cares for you, that God is in control. The enemy wants to change you with fear and doubt, but the living God says that I have not given you a spirit of fear. I have given you a spirit of love and of peace and of a sound mind. Nothing can stop the will of God, not even the coronavirus. Hallelujah. In the heavens, on the ground, everything is subject to Him forever. Forever you will be the Lamb of God on the throne, because you accepted to die at the cross for me. I wanna praise you, my God, you who redeemed me for God. I adore you because you're worthy of all praise. I came to adore you, I came to celebrate you. You are worthy to be praised. Jesus, King of glory, oh yeah. Forever you will be the Lamb of God on the throne, the big winner who sits at the right hand of God. You receive from the Father a glorious name above any name in the heavens, on the ground, on the ground. In the heavens, on the ground,
Beach, spécialiste en immigration américaine. A Betty Kelelo qui a bandi déjà, pré-enregistrement et à Develotry 2022. Papa, maman, Peli Bota Mobimba. Et l'enge mwasipe mobali oyo bozali na passeport biométrique na $5 ya pamba. Na moto, boya na ba cybercafé Benlo Beach, na bon marché en face ya Hotel Phoenix, na galerie Igo Tonzambi, na Lemba Terminis, pe na Apocalypse Vende, Massina sans fil. Mana ya Kinshasa to pesino lisusu mbote. Ezali ngai ndeko na bino Benlo Beach ya cybercafé Ben. Naye ko informer na bino ete KCC a annoncé Develotry 2022. Yango biso na cybercafé Benlo Beach. Tozali kobanda pré-enregistrement pour participer à programme ya Develotry 2022. Kobanda mokolo na le 20 août jusqu'au 30 septembre 2020. Yo zali na passeport biométrique en cours de validité. Yo na libota na yo. Boya na Kinshasa na ba cyber na biso. Yo zali en face ya Hotel Phoenix na bon marché. La galerie Igo Tonzambi na Lemba. Pe libanda ya Apocalypse 22. Na lobi na katite me libanda ya Apocalypse 22. Yo pe ndeko ya diaspora boyebi ete bandeko ya diaspora 167 au batindaki ba photo année passée bazalaki ba gagnant cette année. Yango tozali ko encourager bino bato bozali na diaspora na libanda à l'étranger. Bo tinde la biso ba photo na bino na ba page biométrique iska photo ezaka na passeport. Bo tinde yango na adresse email ou ezali na mopanzi to na numéro ya WhatsApp ou ezali na mopanzi pour na kosunga bino ko participer na Develotry 2022. To pesi bino bonne chance. Pe bandeko bazali na posa ya kosunga bandeko na bango baya na États-Unis. Tozali wana pona ko zela bino obenga na ba numéro na biso. Merci beaucoup. Merci. Benlo Beach, spécialiste en immigration américaine. Papa, maman, Ndeko, vous qui vivez à l'étranger et avez vos investissements au Congo, vous qui pleurez à chaque fin du mois parce que les locataires n'ont pas payé ou un membre de famille a utilisé l'argent des loyers, vous qui avez confié la gestion de vos biens aux amis ou aux membres des familles qui ne savent pas combien vous avez souffert pour en avoir, vous qui à chaque fin du mois recevez des explications au lait des loyers, même vous qui êtes au Congo mais n'avez pas le temps de gérer vos biens, ne vous tracassez plus. Glicom est là pour pallier à cette situation. Gestion locale des investissements des Congolais d'outre-mer, Glicom en sigle. Nous gérons vos biens comme si vous étiez sur place ou comme si vous le faisiez vous-même. Avec un personnel qualifié et expérimenté, Glicom collecte vos loyers à temps réel, assure l'entretien de vos immeubles, vous accompagne dans l'achat et la construction de maisons en toute transparence. Aussi, pour éviter des conflits au sein de la même famille, confiez la gestion du bien commun à Glicom pour un partage équitable et équilibré à tous les héritiers. Pour plus d'informations, visitez www.glicom.solution ou appelez au plus 243 97 94 12 145. Papa, maman, Ndeko, yo moto fandi na mikili ya bapaya, to oza awa na Congo, yo moto locataire ayokisa pasi po oza mosika, kolela esili. Na Glicom, kimia na motema. To everyone under the sound of my voice, I want to remind you that God loves you, that God cares for you, that God is in control. The enemy wants to change you with fear and doubt, but the living God says that I have not given you a spirit of fear. I have given you a spirit of love and of peace and of a sound mind. Nothing can stop the will of God, not even the coronavirus. Hallelujah. In the heavens, on the ground, everything is subject to live forever.
l'Afrique, l'Asie, l'Europe, l'Amérique, l'Océanie, Lockdown. Peace and love. Cette histoire est mystique, diabolique, tragique. Le corona tue ma famille, ma nation. Covid-19. Une endémie qui vite, qui s'est propagée en pandémie. Aujourd'hui le monde meurtri face à cet ennemi. Mais beaucoup de vies s'éteignent en silence devant les impuissants. Et je sais que c'est pas évident de rester à la maison. La lumière du dehors attire les décors, mais c'est pas de l'or. Et pourtant c'est la mort, protège ton corps, fais trop attention. Pour le temps qu'il nous reste sur ces terres, restons confinés. Confinez-vous. Restez chez vous. Confinez-vous. Restez chez vous. Confinez-vous. Restez chez vous. Certes, invisible mais pas invincible, je garde espoir. Je crois dur comme fer en respectant le geste barrière. C'est laver les mains, tousser sur son coude, c'est toi bien des maîtres. Mais quand t'es malade, porte ton masque, sois confiné. Appelle ton médecin, fais tes examens, c'est pas encore fatal. La lumière du dehors attire les décors, mais c'est pas de l'or. Et pourtant c'est la mort, protège ton corps, fais trop attention. Pour le temps qu'il nous reste sur cette terre, restons confinés. Okay. Confinez-vous. Restez chez vous. Lockdown, okay. Confinez-vous. Restez chez vous. Monsieur Morel, restez chez vous.